chaîne à Moutalaka. Demain à Sabinoni. Et là on est ma belle maman demain à Meminga Muyona Teresa. Maman mon colombo mais tu t'as pas zambana maman Chako t'es Teresa. Mais ça to tinda yo to zambana maman Chako ozala mbanda ya Suzy Bantu. Biso to ba to tinda. Alors oluka ba place nini oboko lekela. Ma partie na tina ba blessité aboti so mwana no zala nae. Yo finga de nani ngo finga de nani ngo. Ona posa makambu. Monzo ngoti. Oh, ah, moi, ça, Lucas, c'est ma femme, tout bas, même ça que t'es. Ah, biso en internet, ça va, moussissa nerda, c'est katana biso. Pour répondre, on répond à Zate, mais n'est banana n'est pas au sou qui ça. Et c'est gloire à madame Belvite au Kaboulana Moana. Et si matin, aux hommes, on a dit beaucoup de madame et Koyawan. Eh, jamais tu vas voir la madame Belville attends ma partie wana. Ozomona partie azoya poto zo ntsela actualité partie ozonga na actualité na komba demain non na komba madame Belville jamais. Comment on doit répondre autant na komba madame Belville parce que madame Belville elle pèse Belville. Kolanda bazoba na te. Basa maele te. Est-ce que partie Theresia bakola tabino na nzoto. Vous pèsez pas. Hein? Vous pèsez pas. Belinda, va dans nos kimi, maman. Bébé, va dans kimi, hein? Va dans kimi pour vous battre. Ton bouche est là. Elle va parler pour toi, bébé. Reste tranquille. Qui est là? Ta bouche. Yo, petit, va prendre la tobo. Le problème n'est pas des mères, ni un yéba toya. Comme ils ont apporté un succès, ma partie soit succès. Mais ils ont tout à blaze à santé. Hein? Oh, ils ont tout à blaze à santé. Yo mamu kolo ba pesa na ta bouche di sangate. Mozo ko luka guerre na de mer nyai. Tina no ni. Moni Theresia, ako na zone de turbulence. Theresia ko sa conduire en erreur. Ma partie, ngana yaka na banga kana ngakutu te. Ngavo manga na ko choper o kangisinga. Tango lingo finga de mer nyai, est-ce que de mer na fingi yo? De mer nyai ngata ni kombo no. Wani biyo ni to bozabo ni mo tumba de mer nyai bo de mer nyai bo oyi o lela mama. Makamno tu ya mabe baka iza etale. Donc luko sila mana yo Teresa kosa yo. Tu na mo Teresa ne kingo sembo ma. Oh ayi bisio kene nenge kingo ne koma. Teresa kingo sila ma. Oko benga Marie Hélène Mbangu. Oko ebisa mama Marie Hélène mo pekisa bana wana po awa biso to sambwisa kabatu. To vanda ka kimia mais soko yeto ko ya. Demain nyenga yebi yote yenu mtebi demain est-ce que parti vraiment na niveau parti ko benga demain nyengi mwana. O demain nyenga liko na mayele parti. Demain nyenga liko mais tango yo sana groupe évangéliste o ma ke boza matakala bana succès te. Nalo bakanga tango ozomona ozoke jamais ko kenesi kama bayambi yo to vanda. Non. Ok, na place où bayamba yo. Voilà. Belville attend bien ngana ba film na été. Na linga keka. Boza la maturité. Peuple kasaye boza la maturité. Ah, olobi bo po bato ya mona abenga kala. Abenga ko lisusu te. C'est vérité. Non, c'est vérité. Ata benga na ba film, ngata sali 1000 films. Abenga te. Non, pas. Mais considération pe sala kaka ta so benga na ba film te. Oui, pourquoi pas. Bon, on m'a bête point. Ndé presque là-bas, il y a papa Lutumba la scénario Belville peut akomaka. Est-ce que Belville a carrément dit? Jamais. Si comme ça ba benga na Poutine. Ah Poutine, ceux qui to amitié to ba ba ta les chrétiens ba mettre ça Poutine. Le boutique est bon donc. Pourquoi luka ba actualité mo zonga na génération yelelo. Parti to pesa makambo luka. Ozongo vraiment. Au moins, on a des équipes dessus pour mon comportement. Moi, pas faire l'émission à gérer comme étant. Ni va comme ça Belville. Mais là, on a compris ma partie sur la ligne. Est-ce que Teresa peut être une ah, au Sambois. Position de sol comme industrie à sondage. Babi, obimisa 5 premières chaînes. Et là, la première. Ah! Na minute on deux aboyeko. Moni na vanja. Na osa ba blabla te ba soki ba ndeni te so ba sentiment te. Ozo ko ba. Belva ko ma bien.
donc so babi batia na page na baotia première donc La première. la première ozala na matirité awa omoi teke mokili ebe nango teke yo bota na Blaise mokili eyebaki teke Blaise asenta yo ozomona barezi kote kuna ntango ozokotisa sukuma ya papa Blaise wana namoni barezi mpuna alobi ke tosilama famille libota tosilama parceke toyebaki papa Blaise atournaka na sikoyo yo koyebi ke barezi aza moto ya stratégie ya malamu omona abeti parti bordure mais ya propre omona mpo moto kasi moto ayelango nani barésite ke parti abotana nani na Blaise omona barezi abomi parti omonaka internet za église te puis azalaka te ozomoyoka te soki oyo kotumba nani oyo ofinga demere ndenge nde barezi ya bombo akoetale kaka buzoba na yo ozomona sanale ekala mais atournaki kuna na SB nani ye ma parti atournaki na SB barezi akende aza kote ya babakutu bato bayambaki babakutu siko barezi azalaka bakutu atumbe sundeni yo yebaka parti aboti na Blaise nayebaki te sikoyo oyokana noka nani ntango aloba noke parti azoba amayele te parti akizengi naloba no mama basolo po ata zoba moke bayambi yo babomi yo lisu bango moko omona papa Blaise ayoka soni te oui ezalaki le passé na beti eloko moko zembe koti ozomona da tokabwana deja ngai na yo bo yoka te ata yo kofinga na famille libota ata yo kosala nini nde esali Blaise nini Blaise apepesa relation na Belleville kwa pati apepesa relation na ye te lipama te kofeli jamais tala pati sila me on dirait bato ayoka ye bamonopati osalaka Thérèse akondu yo na erreur Thérèse akondu yo na erreur pas Thérèse ya nabosi na bingi suma Thérèse munoko oyo Thérèse ya omona eza boyo okoyoka kuna beti munoko nembele okoyoka gu oza na bakoko 150 okokosilama te osi okoli deja ogugi okomi da migugugugu okokotika vie ya Belleville te okende osalisa mwana na oti kobota tieli efomi oyo bazwaki na efomi likolo ya tirbo tala kebanga na yebisi tala kebana bokebaka na bino soki tofani na biso kimia bodinga te toya mpo na parke kuna moto akufa oza te soki bato basali nini tikaka bato basilamaka nga na regrete na comportement ya parti ondire mwana moko mokie soni maintenant nazoyoko awa eza makambo ya parti mbele nakoli soki parti nani lelo oyo awa ozobimisa susu kombo ya Thérèse asali nini kasi bango bato baye na ye te ye moto aye na ye te ye moto aye na ye yango natuni est ce que omonaka Thérèse ndenge akomaka parti est-ce que otuni Thérèse bano ni Thérèse place oyo nalinga nakota botala bijou na ngai ndenge akomi parti okofukama lokola bijou na ngai nosenga pardon olingi ya oli kozongisa komona ye naotalisa bango baza bata buzoba mikolo ya buzoba bozobeta tolo bino boza nini obino boza baancienne bobetela yango tolo mais mwana moko mokie awuti ne kutu dans le néant aye abatre record na ye Belleville eza te mais balingaka komele madame Belleville na kati ezalaka pourquoi aleki bango na six aleki bango na makambo yebi yango te ke fo simba Belleville mpo ozwa makambo oso oyo osimbi Belleville otala so osimbi Belleville te otala mata omwa te mwana na libumu efimba mata mekuoyi lokola jupon aofinga madame Belleville aobwaka bajeton mpo anibo non jamais koseka te bapati na basixte nini ato asala na basixte nini ato asala mais basenta ye basenta yo mokolo neti baosente yo bapesela ata bouchon alisanga te mozoya kofinga demere nyangi mwana wa moke aza na avenir oyo akokisi ata 35 ans te yo ozoya kofinga demere nyangi na tv ozokela yango ata mabeti yo oza na ageni mposala ozala rival ya mwana na moke demere nyangi bino mikolo boboka eklema ya bato Thérèse oza mobali te bokowela nina demere nyangi asate mobali demere nyangi amona ne alingaka bakoko te ye aza lokwa mobali wana te bokabola ke ye na vesilasi
Diaza na ebongo te. Oh, tika ba Maman, na ki obeti komba. Ça les réconciliation. Nzamba zuka lokumu ti. Ko biso ni atope tozela ka réconciliation. Tota siko soki tosuka wapi. Mais tellement na yate dans ekoyi pe osama te parce que muto ayaki mieux placé numéro 1, c'était pas nani papa na biso de la foi. Au mona sila ya. Très impoli hein. Osomona impoli vraiment na ndenge moko boya au carré. Comment passer de la foi? On a père spirituel, il y a un comédien. Papa m'a souvent respecté. Ceux qui nani passeur de la foi à l'obi, na ça pose prière pour nos comédien. Papa m'a souvent bazalaka. Ma président l'obi ba kenaka. Mais mon toko la si la zo mon passeur de la foi ni papa na kota na mo wese. À mes reprises passeur de la foi benio. Pour biso ko to ba de reprises, éviter ça et ça la combien? Ozomona oyate. Bon, moi, je suis la bénédiction. Il y a un échec qui est toujours dans le parce que les autres banques ne touchez pas à mes parce que mon capacité de la foi est dans la bouche de Dieu. Mais tant elle a besoin de réconcilier avec tout le monde. Viens silence. Madame ministre, va faire un côté très impoli, va manquer au pamba. Tika bango, ce qu'on bengi ça, biso tozana biso na toya, biso madame Bellevue va te accompagner madame Bellevue en ya. Mais pour la si la bossa na oya te. Omoni bango ba lobi ke madame Bellevue atindaka deme en nyangi afinga sila. Oya oyebisa biso deme sa benga sila soso. Et là, tout là. Demain, dans sa finga, si la makomiki. Demain, on est avant la plateau, pas traiter si la taille m'a bé. Grand jamais. Mais moi, avant la télé, pas finga Bellevue, ma poussière. Avant la TV, faut ma finga Bellevue lesbienne. Oh, demain, on est à tirer la compétence que si la zara na relation à soirée. Oh, Bellevue, tirer la lobamote. Ah. Aux hommes, oui, il y a un solo. Demain, il y a un kit pour le si la relation amoureuse dans la soirée. Demain, il y a un moté. La personne moté là comme maman pasteur. Vous mettez la place aux allées. Ah, la commission a mis à jouer. Moi, j'en ai pas tout. Moi, la soirée, c'est la biso. Ah, il y a moi aussi. Il y a un pasteur, je te salue. Ozomona au grand jamais pas la biso émission oyo demain on a vanda afinga sida libukodo. OK. Ezala te petit kaloza te tika obimate. Mais yanga be vanda te va finga demain nyange. Ozomona yanga bi mwana yanga bi Gaëtan avant na kita azo ko finga Bellevue hein. Est-ce que demain on a ça vanda aïssa yanga bi ozamo sa soni. Aïe, mais c'est Gabi qui est né, nous avons eu, vraiment, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons la sonne. Mais on est gâté. Mais ce qui est la vérité, mon boy, et que a commis si madame Bellevue et pas la maman, ils insulte. Pourquoi? Donc, il y a moi, il s'est mis sur des mains, à finir si la mponi. À ta place, moi, à ta jour, mon côté. Au monde. Mais bango ba yaba finga Thérèse, finga de mère nyang. Tout ça bana Thérèse, ba ça na valeur de mère nyang. Est-ce que de mère nyang ba ko la le pendant koi? Mais moi Thérèse ba là ke ne fomi di ko la bon fort hein. On nga ça ne fomi na yeba ka baso na lo bana yo. OK. Nga ça ne fomi mwana wana na ta ko mwana Sabrina. Dehors. Oh. Elle dort d'ailleurs chaque jour. Elle dort. Maman, elle m'a acheté sali. Elle dort d'ailleurs chaque jour. Elle fait dodo là-bas à Efomi. Efomi, c'est leur maison. Ah bah français, côté c'est. Oui. On s'en va dans le ballon. Oh, fille, on va t'amener au demain à côté ça la beauté.
mesdames et messieurs, bienvenue sur notre mission, votre mission pour sur vous qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwanasuka Ya Basongi Songi, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs sur mon plateau. Aujourd'hui j'ai pour vous comme mon invité Bianca Zanga Mwanasuka Ya famille Libotande na Lubara Mwanasuka Pis Mwanasuka Ezara Bongo. Waouh! Avant tout d'abord on appelle ça Malouba, on appelle ça. Merci beaucoup na boutique de l'écriture Maman Koma, la reine de l'évangélisation qui est Belle-Vie Candy. Belle-Vie Candy, la patronne, malobi mutatika bango na défaut, mutatika ba voisin na défaut. Kino lelo posa ya madame Belle-Vie Candy en tout cas et si la raté. Ya wana bomo na oya ya na version, donc posa ya madame Belle-Vie et si la raté sauf karaké sauf que ça impoli en tout cas pene ya la patronne okoza la té. Musa na ba tout il y a pas impoli. Voilà, merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre qui est les boss âme et pourquoi pas Nayemoko maman sociale madame Evelyne Duchesse Tunani maman sociale en tout cas maman Zamba Bakisi la yo le bino ngata Bianca Zangate 15 ans après na Bakisi ba 20 ans na ba fille ba tout au ba ka kofinga kati ya internet en tout cas ba pesa maman yo madame Evelyne Duchesse Tunani et pourquoi pas dans notre vieux Blaise Mokabi chauffeur patron na kati à Paris en tout cas. Merci beaucoup Nayo mon vieux, merci beaucoup na Serge Vita les bijoutiers balobi mon vieux il y a 23h59 donc avant tant état Maya Zala déjà joué na Serge Vita les bijoutiers wana na moni bongo Yannick Bolunza établissement Fabi Metal bino boza na posa ya construction en métallique en tout cas vous contacter Karangai na plus de 143 89 155 28 36 plus de 143 89 155 28 36 wana bon c'est vous contacter nga WhatsApp appel normal en tout cas on peut mabino kino et pas ya ingénieur Yannick Bolunza. Voilà, merci beaucoup na bino nyoso bolanda kabiso na kati ya Acti Final télévision ainsi que na chaîne ya Bianca Zanga Mwanasuka ya famille Libota. En tout cas merci na bino bo toujours na kosala boye bo commenter bo partager bo liker émission na biso bino obo sepelaka na Bianca Zanga Mwanasuka ya famille Libota bino obo sepelaka na Chacha la Cléopâtre Mwanasuka ya Basongi Songi. Voilà, bonjour Bianca Zanga. Oui, bonjour Chacha. Bonjour na bandeko nyonso tout vraiment bazoka libaku ya Rolanda biso. Merci beaucoup na yemoko Poutine de l'écriture Belinda Kandi. Maman Morote Arai Goshivi et puis international la reine mère. Abi vraiment moi sur azalo pour la base nyonso tout est. Vraiment on dirait maman Marie awa me magasin mankolo. En tout cas boza bola mo nyonso bo pesa mo belle vie parce que Poizo méritait toujours de l'amour vraiment. Merci beaucoup na Dongolé Sanzamba Versace et merci à Honnête Lessa maman na Leslie Niki Lessa. Un grand merci aussi à Majos Lessa, Dodo Lessa, Richard Lessa. Merci à toi, mes filles Lessa, Motema et Papi. Un grand merci à Irène Kialouta, Motema Richard. Merci à toi, Nadie Kialouta, Jocelyne Kialouta, Karine Izanga, Patricia Branco, Bibi Chimouswamba, Patricia Branco, Bibi Chimouswamba, Ipoupa Décoration et Boni Basanga, Maman Nicole Oboko. Merci beaucoup à Duchesse Evelyne, en tout cas, Tunani. Il y a eu l'équipe, l'équipe tellement belle. Il y a un moment où on a 30 ans na bien parce que tout le monde est là au baron azoti ka bango na bomoité bazo mériter aux inviter parce que comme ma finga ils ont mata ils ont mata mais balongo na 30 ans na ba vie na bango ba pesa au Duchesse parce que ils ont mérité. Merci à mauvais propre Blaise Mokabi babi chauffeur oya tonga banda kuna poto azotonga lisu na Kinshasa c'est pas facile. Ya petit ya batu ya vie Danou Kimiala babi vraiment Danou Kimiala vraiment vie batanino ya bino yango wana vraiment merci na notre toujours là derrière la caméra papa la Victoria moi na star et Chacha ba question yo et puis bien merci beaucoup Nayo Bianca Zanga. Là je tiens à remercier mon habilleur chéri qui est Paulin Lissou par un gars et Serge Vita les bijoutiers babi ma tété pene en tout cas il vit à 23h59 tout le monde a vraiment et ça là Kito ko Lissou makasi Bianca Zanga boni basango ya Pasteur Didier au moment la film Pasteur Didier oui film vraiment ils ont autant la raté je m'excuse par là. Oui mais vraiment ils ont comme dengue Bella vraiment ne toke raté en tout cas na osenga na ba meloma na biso to la muka
to la muka vraiment to consommer film na biso parce que bangi ba ko tshebso na kata distraction moko boye to me mama na famille bota to me mama te to za la focaliser toujours na film na biso pasteur Didier parce que on les a chaîne mère donc avant on compte na ba chaîne na biso d'abord faut so ngakuna non na belle vie télévision consommer film pour na pas consommer ba émission na biso vraiment et ça biso bien parce que film est en matin biso déjà tout ça premier épisode déjà dans 100 ans bota la biso au premier épisode ba bezo beta en tout cas to télé ma famille bota biso nyoso to consommer vraiment film et ça la bien vraiment voilà. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, mais on dirait na sali constant, na sali analyse, na rétrospective, na eloko moko parce que balobaka la nuit porte conseil na bateau yo balingara ko avancer. Bon, bike to lingara ko avancer, peut to ça la impasse surtout mingi vraiment na kati ya carrière ya madame Belvi Kandi. Na sali conseil eloko moko à chaque fois Bella production et ça ka film na kati ya Belvi Kandi. On dirait ba voisin ba yaka na distraction moko boye. Pour na ba distraire ba mélomane ba distraire ba famille bota ba distraire mingi vraiment ba communicateur na ba communicatrice et là on y est ça là. Voilà, merci beaucoup, très intelligent. En tout cas, félicitations, Chacha. Merci. Au moins, une famille, bota, ce que tu as dit, bâtiment, boto, quand tu as bien à bateau. Après, 20 ans, on a le premier épisode, na MSO, na 8 heures, 10 heures déjà, tu as 40 cas, et nous a raté. Pour bango, bayaka na bayaka na ba biloko moko boy pour voir que non, on dirait bango kakande bato ça nini. Donc, parce que biloko moko boy pour biso peto kota na ben na bango. Tellement na sto timbela bango, to kota na ben na bango te beaucoup plus to sa famille be. Au plus neto ça ne ba fana ma belle. O ba na poto. Ba la mama chérie wana. Ba kota kate jamais mon kolomo comme la mama chérie, o mona ya Sylvine Jolie, o mona maman Claudine Bokatola, maman José Lusanisu. Ba kota na kacha ba ya ba film na bango to ba émission na bango ba tala ba kota kate. Ozo mona beaucoup plus baza focaliser toujours et pas madame Belvi. Ozo mo ya mo pe na osenga na biso moko to mimela kata ba distraction. Net ba ye ba ko ya na biso parti ce qui parti na ni wana ba yo ya ni wana. Oto salemi. Ozo mona ngote obi ba bilo mo se pesa ce qu'on est tendre yango mona ke moi si mo boto pia ke peut-être moi respect mo ka muki azwaka to zara même on reste to kotane ma parti et to bena ni ta to seki alingi amo ma relation wana ozomona donc alingi vraiment akata ngo croire pour mantume ko ekota yango no senga na ba mama na biso poto ba mama ewini wana ba mama ani ba super ba mama aningo ya mputu ba nanulu ngengo ba pierrette wana elonga no senga kaka to ça la focaliser to baser trop na film na biso ba na grande âge ba mama itadina wana to kota kaka toujours to consommer film na biso pour que film na biso etala matin to zaka boy omona yango lo no bakana ba melomane tout ya famille bota to consommer film na biso voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, réflexion, il y a mal en ligne, le la paix au soulevé car comme il y a ma partie, tout qui est non car je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et le connu au ma partie à où la famille bota tona madame Belvi Kandi mini vraiment tout le monde là madame Belvi Kandi tout ça kaka des mères nyangi et le connu ba wele lina des mères nyangi tina émission à qui ne peut traiter des mères moino yo on dirait yebi Congo il y a des mères té est-ce que des mères nyangi yebi té on sait pas est-ce que des mères nyangi yebi parti des mères nyangi yebi parti ta yende parti yebi des mères nyangi ozo monter ko sala ba ironie te ma parti ça mukolo quand yo zo ko luka likambu ko luka problème mais pas des mères nyangi yeba to ya comme yo za pour to succès ma parti ozo succès na biso ba to tina blaza santé ota oh biso to tina blaza santé yo ma mukolo ba pesa na ta bouche lisanga te mozo ko luka guerre na des mères nyangi tina no nini moni Thérèse a ko na zone de turbulence Thérèse a encore ça conduit en erreur. Ma partie, ngala yaka na banga kana ngakutu te. Ngavo mangala ko choper au kangisinga. Tango lingo finga de mer nyenga est-ce que de mer nyenga fingi yo. De mer nyenga tani kombo no. Wani bilionio to bozabo lingo tumba de mer nyengo bo de mer nyengo chena mutalaka. De mer asa biloni.
Et là, on est ma belle, on demeure à Meminga, Bouyona Teresa, maman Moukolombo, peut-être que tu n'as pas zambana, maman Chako, t'es Teresa. Mais ça va te tinda yo, to zambana, maman Chako, on s'en a mbana, ya Suzy Bantu, mais ça va te tinda. Alors, on nous comme ma place nini, on va coller là. Ma partie, n'a pas blessé, à boti so moi na nous aranaï. Yo finga de men, yo finga de men, on a pas ça ma kambu. Mon soin oh, ah, moi, ça, Lucas, c'est ma femme, tout bat, même ça que t'es. Ah, biso en internet, ça va, moussissa nerda, c'est katana biso. Ah, ouais, nous avons besoin de tata, tu as maman, oye, to koya. Au moins, il respecte au père qu'on partit. Pour la mission que tu m'as parti dans le monde, on partit. Au moins, il respecte au père ça qu'on partit. Tellement, il y a un monde, on m'a bé. Il y a un monde qui est yondo, zamo kondi. Il faut y a, au samboa. Yebana mi badna ba mi ki ba beta ko na vein di stade na ba yebana alors silama au moins place que no vanda o que no mela ba fort wana luko mela ba fort na kimela ba na mi ki no vanda na bango ko ya te aweza so yi o lela mama makamno tu ya mabe yebaka iza étalé donc luko silama na yo Teresa kosa yo tout na mo Teresa ne kingo sembo ma o ayi bisebe ne kingo ne koma Teresa kingo silama oko benga Marie-Hélène Mbangu oko episa mama Marie-Hélène bopekisa bana wana po awa biso to sambwisaka bato to vanda ka kimia mais soko ye to koya demain nyenga yebi yo te yene mtebi demain est-ce que parti vraiment na niveau parti ko benga demain nyengi mwana o demain nyenga liko na mayele parti demain nyenga liko mais ta yo sana groupe évangéliste o ma ke boza batakala bana succès te. Pourquoi on luka l'actualité bozonga na génération yelelo parti to pesa makambo luka ozongo vraiment au mona ngana zaki dessus pour mon comportement moi pas faire l'émission na gérer comme texte ni va kumisa belle vie mais là on a comprendre ma partie sur la ligne est-ce que tant Teresa pesa ki onina ah au sambwa awa au moins que bokile ebe na ngoto ke botana blaze bokile yeba ki te ke blaze a senta yo ozomona barezi kote kuna ntango ozokotisa sukumba ya papa Blaise wana namoni barezi kuna lobike tosilama famille libota tosilama parce que toyebaki papa Blaise atournaka na be sikoyo koyebi ke barezi aza moto ya stratégie ya malamu omona abeti parti bordure mais ya propre omona po moto kasi moto elongo ba résite ke parti ni au parti abotana nani na Blaise omona ke donc ba résite abomi parti po mona ka internet za église te puis razalaka te ozomoyo ka tse soko yo kotumba nani oyo finga demain ningi nde ba résite bombo ako etale kaka buzoba na yo ozomona sana ne kala mais atournaki kuna na SBT nani ye ma parti atournaki na SB ba reza akende ko aza côté ya babaku bayambaki babaku parce ba reza zaka baku ka tomber sundeni yo yebaka parti aboti na Blaise nayebaki te sikoyo oyo na noranel kama oloba noke parti azoba amayele te parti akizengi na oloba no makambo basolo po ata zoba moke bayambi yo babomi yo lisu bango moko omona papa Blaise ayoka soni te oui ezalaki le passé na beti eloko moko zembe koti ozomona na tokabwana deja nga na yo bo yo kati ata yo kofinga na famille libota ata yo kosala nini nde esali Blaise nini Blaise apepesa relation na belle quoi parti apepesa relation na ye te lipama te kofele jamais tala parti silama tala naolobanika basolo omoni bato mosusu bayaka na bavie ya bato aye ndeti amimonisaka ye lokola ye nde aza na monopole ya koloba on dirait ye nde aza na autorité ya koloba on dirait bato ayoka ye bamonopati osalaka Teresa akonduire yo na erreur Teresa akonduire yo na erreur pa Teresa nabosi na bingi suma Teresa monoko oyo Teresa omona eza boyo okoyoka ngula beti monoko ndebele okoyoka gu oza na bakoko 150 okokosilama te osi okoli deja ogugi okomi dami gugugugu okokotika vie belvi te okende osalisa mwana na oti kobota
Tchèli et fomi. Oh, bah, zoaké les fomi, Nicolas Tirbo. Tala keba na yebis. Aïe, tala keba na bon keba na bino. C'est que quand na biso kimia bon dinga to ya. On a parqué kuna muta ku fanzate. Ata na ke prison na bima kaka. Ata na beti 20 ans. Suka Mandela bima kaka. Ozomona. Donc bon tika bato ba na so bato ba ni kimia, so bato ba sali ni tika bato ba sila maka. Na na regretter na comportement ya parti, on dirait moi na moka mukie. Soni. Ah. Maintenant na zo yoko awa eza makambo ya parti mbele en position qui parti nani lelo oyo awa ozo bimisa susu kombo ya Teresa Salini. Oh, grâce bango bato ba yena it. Yem ta yena it. Yem ta yena it. Y'a on a tourné, est-ce qu'au moins la Thérèse n'a pas comment parti? Est-ce qu'au tourné Thérèse, ni Thérèse a place dans la quota, quand la bijou la reine n'a commis. Pas de qu'on fout comme le bijou la reine au sein n'a pas. Olingia, Olikozongi, ça comme on est pas né. Non, Lisa Bango, par exemple, ta bousoba, micro bousoba. Bozo beta tolo, bino boza, ni, obino boza ancienne. Bon, beta la motolo. Mais moi, la moka moukié a outine koutou dans le néant. Aïe, à battre un record, a commis les colons à bino, beaucoup de sambousa, beaucoup de finger, beaucoup de baba, n'importe quoi sur moi, nana moukié wana. Tandis qu'en genou, la bataille, aïe, bata du soumouté. Bino baboulot, tabata, au bino, on est corrélé, au sac indumba, mais il va dans la classe. On se montre. Mais elle va partir, on va tourner dans ma groupe évangéliste. Mais là, ça n'était. Azem ça, le maman. Mais le là, bimi, beaucoup de gens qui finissent, moi, la bataille. Tellement finissent à Belleville, tellement finissent là. Mais on dirait que Makambo nyonso, ata madame Belleville azate, ata likama madame Belleville ezate, mais balingaka ko mêler madame Belleville na kati. Et ça pourquoi? À l'équipe on a six, à l'équipe on a Makambo. Il y a bien autant qu'il faut simba Belleville pour ça Makambo. OK. Au so yo simbi Belleville au temps, so simbi Belleville au temps la matin. Au moins moi nana li boumé film matin mais quoi le quoi jipon, a fin madame Belleville, a voir ba jeton pour un niveau de répondre mais mouton ya on répond azate mais nanga ko banana n'est pas au sou qui ça. Et c'est gloire à madame Belleville to ko kabulona mwana wana. Et si matin ozo mona o li boumou ko de matin mais quoi ya wana. Eh, jamais tu vas collaborer madame Belleville atteindre ma partie wana. Ozo mona, partie azo ya poto zo nse actualité. Partie ozo en actualité na komba de mais non na komba madame Belleville. Jamais. Comment on doit répondre autant na komba madame Belleville parce que madame Belleville elle pèse Belleville. Kolanda bazo bana te. Basa maele te. Est-ce que partie Thérèsia ba kola tabino na nzoto? Vous pèsez pas. Hein? Vous pèsez pas. Belinda, va dans nos kimi, maman. Bébé, va dans kimi, hein? On a kimi pour vous battre. Ta bouche est là. Elle va parler pour toi, bébé. Reste tranquille. Qui est là? Ta bouche. Yo, parti, va prendre la tobo. Non, jamais, qu'on s'est gâté. On s'est gâté, ma partie, na ba succès na toi sala, na ba succès na toi sala, mais ba sentai. Ba sentai yo, mukolo nete ba o sente yo. Ba pesa la ta bouchon di sangate. Mozo ko finga de mer nyangi, mono amuki azana avenir. Oya ko kisi ata 35 ans te. Yo za ko finga de mer nyangi na TV. Ozo ke lo ngota mabeti, yo za na agini po sa ado, oza la rival à mona na muke de mer nyangi. Bino mikolo boboka Clément Batou. Teresa, oza mobali te boko wela na de mer nyangi. Asate mobali de mer nyangi amona ne alinga bakoko te. Yaza lo kwa mobali wana te bokabola ke yena vesilasi. Yaza na ebo mote. Oh. Tika ba mama ngana ki obeti ko ma vesilasi awa. Lelo oyo supposons que ndenge mama Enisa ye alobiki na anniversaire na ye akosepela mingi ko bengisa madame Belleville Kandi na madame Sila. Lelo o soki réconciliation et salami et au sala ondenge. Te ba yo kana ten ba yo kana point. Moment déjà ça va passer la réconciliation dans ces cas. OK. Vous sommes pour madame Belleville oyana ye côté wana maison ye tellement ngani ranking te oyana ye. Ça va ça les réconciliation.
nzambe azwika lokumu ti po biso nyonso to mpe tozelaka réconciliation yango totala soko soki tosuka wapi mais tellement nano ya te donc ekoki mpe osalama te parce que moto ayaki mie placé numéro 1 c'était nani papa na biso de la foi omona sila ya très impoli ozomona impoli vraiment na ndenge moko boye ya au carré comment passer de la foi on a père spirituel il y a ba comédien papa masuma respecté ceux qui nani passeur de la foi à lobby na ça na posa prière pour na comédien ba papa masumu bazalaka ba président lombe ba kendaka mais mutu ko la si la zo mona passeur de la foi ndeni papa na kota na ngo wese à des reprises passeur de la foi benyo ku biso ku to ba des reprises éviter ça et ça la combien ozomona oyate bon mwana mutu lokola sila koza na bénédiction yango mona échec eza toujours dans ngambo sila parce que ozobanga basala nzambe te nzambe alobi ne touchez pas mes oins parce que mon capacité de la foi est dans la bouche de Dieu ozomona mais tant abengi muninga yebo comprendre que mutu yo belle vie oyo alingi rankine te elle a besoin de réconcilier avec tout le monde mutu abo eza nani vers silence ozomona bonne madame ministre ba fingo kota baza très impoli ba ya manquer au pamba tika bango soko bengisa biso tozana biso na toyala biso madame Belvi za to accompagner madame Belvi oya mais pour na si la bossa na oya te mais on dirait makambo oyo na famille Libota vraiment eza na impact te makambo ya mama Eunice mais côté kuna pas ba voisin ba nyonso ba communicateur nyonso ya sila ba telemi ba côté lemela mama Eunice kota l'amour mais yango ba côté lemela yete yo kana si moura pede est-ce que akolinga makambo nzambe est-ce que ba moura ba tendresse ba rejoindre est-ce que bango baza na posa ya réconciliation ya Belvi na sila non bango ba koluka toujours elle ezala po bango ba ya kofinga madame Belvi batalama ozomona oui pour madame Belvi soki mama Eunice abi Belvi na posa no ako se présenter ko ya mais sila oya te yango moni ba communicateur ba communicatrice ba ndi ko finga déjà mama Eunice. Mais tous on a moi si mamukie et puis na kokota peka na sujet oyo na émission mo na ute ko mona ba lobike mutu oyo atinda ka demer nyangi aya ko insulter aya ko baba n'importe quoi ezala madame Belvi yebisa na zela pardon na si sa phrase ozo aider mais lelo oyo tant tozo mona ba communicateur pe ya sila bazo ya ko finga bazo ko s'attaquer na bata madame Belvi kandi to ko lo bani par rapport à ça zela bisao omoni bango balobi ke madame Belvi atindaka demer nyangi afinga sila oyo oyebisa biso demer sabenga sila soso ena tuna demer daza finga sila makomiki demer nyangi avanda na plateau pas traiter sila taille mabe grand jamais mais mour avanda la télé pas finga Belvi makolo poussière bavanda la TV fo bafinga Belvi lesbienne oyo demer nenga tikala ko beta to ke sila zaka na relation na soirée o Belvi tikala lo bango ozomona non kama solo te oui yango na ba kama solo demer nenga vanda tena kitu pa ko lo ba ke sila zaka na relation amoureuse na soirée demer nenga aibe moté la pese moté le là comme maman pasteur vous met la place aux allées na kamisi wa mia ya joueur waza na pototi kasi le kwaza na pote soirée na biso ya mwana mwasi ozomona yango pasteur ozomona au grand jamais baya na biso émission oyo demer nenga vanda afinga sila libumukodo OK ezala te pe etika lozala te etika obima te mais yanga be avanda te bafinga demer nyange ozomona yaga bi mwana yaga bi Gaëtan avanda kita azo kofinga Belvi est-ce que demer nyange dasa vanda aisa yaga bi oza mwasa soni ayebisa yaga bi kene oza bongo yo vraiment eza bo vina mo bimo tamboli mabe oza mwana soni demer nyange aya te ozomona mais ce qui mutu alobi vérité moko boye et que akomisi madame Belvi et pas na bango eza insulte pourquoi tokende wapi mayebisa biso demer ndenga afinga sila mokoni
ata place moko tata jour moko te omona mais bango baya bafinga Thérèse afinga Demer Niangi tozo bana Thérèse baza na valeur ya Demer Niangi est-ce que Demer Niangi bakolala mpo na nkoi mais moi Thérèse balala ke ne fomi likola Beaufort hein onga sa ne fomi na yebaka maso na oloba na yo nga sa ne fomi mwana wana na ntako mwana Sabrina dehors oh Elle dort d'ailleurs chaque jour. Elle dort. Maman, elle m'a acheté sali. Elle dort d'ailleurs chaque jour. Elle fait dodo là-bas à Efomi. Efomi, c'est leur maison. Ah bah français, côté c'est. Oui. On s'en va dans le ballon. Oh fille, oh bah attends, oh demain à côté ça la moté. Oh demain attends si fille na sonité. Demain n'a sa fierté ma parent na ye. Nga na kelo ça la lubuna maman Thérèse pas na. Noko Thérèse ya. Nga kelo ko ça la lubuna Thérèse pas na ye. Ozomono na kelo ça la lubuna Thérèse. Moi na zo kate la maman na ye mangala na ndima kutu te keza mwana na ye. Ozomona siko Demer Niangi na avana ta finga Gabriel obi mko Demer Niangi oyela Gabriel nyaka be msotambola na lo ba mko oyela Sila oza soni yako bimate et puis mko la oyela Thérèse ozomona bodinga bo finga mutu oyo aza exemple à suivre parce que atambusi carrière na été yaza lo ka be kumani te ba zoa de pas kota na biro mokondo fo ba zoa non. Voilà. En tout cas, aussi, là, ma partie. Bon, caution pas Thérèse. Voilà, merci beaucoup. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à Pense Maton de Oazaki Bongo derrière la caméra. En tout cas, il y a des voilà, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup Bandeko Balanzo Bolandi Biso Kobana na Bandeli. Kino Nasuka il y a émission na Biso. Merci beaucoup Bianca Zara pour la disponibilité. Ezaka juste pour na ko émission OK to komi Nasuka ya émission Bandeko Balanzo va retenir. Non, pas tout va retenir à partir de l'élo, anniversaire na bango nyonso surtout pour le moment de Demer Niangi. Parce que bazoya ko fingela sina ne Demer Niangi. Si on a le bête pour la belle vie, peut-être ça va. L'anniversaire na bino pour le moment de Demer Niangi. Moment on y a bino baba koko pas Demer Niangi. Mais l'anniversaire na bango Demer Niangi. En tout cas, Belvaza World. Parce que bino donc au même moment ici que boîte la cheville à belle vite. Donc, comme écoute même pas la cheville à Belleville, vous avez la manzaka des mères. Tu vas retenir bon, Patia Soni, Thérèse Soni. Maman, tu vas avoir l'exemple à suivre à Baroté, la Soni la société vraiment. Merci beaucoup, mon vieux Jean-Paul Kapinga. En tout cas, Yaya, courage, mon vieux, courage. Et merci à mon vieux propre Tito d'Acosta. Et merci beaucoup. Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala babi Renate Kitenge yawe yango vraiment et merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium qui lui a comme dit fois belle merci na Sarah Lema et merci na Yomono Kamisinga un grand merci à Pamela Matondo ma petite sœur chérie Oaza derrière la caméra Samigra Amba Dipini tout est côte vraiment famille Bota Mobimba on est ensemble ceux qui nous ont besoin de tout recompter. Voilà, merci beaucoup à mon habillère chérie, merci beaucoup à Bilonio Sobolinga Rabiso, na Katia émission Nabiso, il y a coup sur coup, restez toujours branchés, c'est réciproqué, collez scotché sur notre chaîne active finale. Quant à nous, on dit au revoir.